Potion. Chango za yanga iso tulina kanyawa soyo kana sango tuna sango chango mutalo batata ya amone lo minai OK bana ba telefone na bataki yo chango OK ya lo wana no halo wana tumo Balancer boy, là que ça va en public. Balancer image qui toque on est là. Eh ben peuple lingi, Bemba, peuple lingi. Au confondance président Seni.
Mbote mpangi na munu muke na kutuba samu na bubu ya iboke na kumenanse beto yoke samu na bien na beto nyonso mais la police na belke menanse beto muke songa bana bandu bana ba Congo monde entier yabike wa lingala febeni wa muna ikongo betke nwana samu na bola yayi on samu alonda leva na kishika ina ve na lwa ya uminaku na lwa nandi na kabila na on samu alonda bonyo se kwenda muke songa bana kin muke songa bana ba Congo bana bandu benu banga ve kana luji na nge kilumba ku fame ku kabenge ta fa ve betu bashika na nganda betu nwana samu na bwana beta nunga avec Martin Failou tout est possible beta nunga biso to kolonga kaka papa kala ngai mwana na yo pena tala pota oyo Kongo ya ndenge nini biso babengi soto bongisa mboka siko ba police ba babundisa biso Pierre mboka oyo est président Félix aibi moment oyo te ya bunda na et basa asala biloko oti lelo ka biso sala to de cadre droit la biso ba pota ba tozoki ba pota la position ni nyango o mboka ni nyango kabi to ko aw et les entraînements aux entraînements d'événements on doit marcher 3-4 jours une semaine de balabal to la balabal ça arrive na bien président maintenant qui vont faire marcher le mercredi le 15 bango va marcher pour soutenir Kabila biso to bundela Mabele c'est ça la différence va soutenir Malonda Azamoukie Kabila va dire simanaye biso to bundela Mabele écoutez bien ce que je dis je ne blague pas na histoire ya monde peuple ye monde bundela Mabele na ye belge américain va bundela biso te et puis Congo vraiment to ça esclave ya Rwanda te tout ça sérieux il est grand temps mon mboka la muka le loso ya quitté prochainement trouver en marche à 3-4 jours une semaine yaka il faut aussi la nana bango ba tu as un euro bazali oh boye bisa Kabila so qui bana okela bino peuple congolais lobby mitosa so qui au mitosité peuple pas tosa yo merci
mokonzi ya mboka ye wana ya Martin akende na mboko tobosa na meli identité Kabila toyebi Baba Minako Chadar baganga ba iba sa majorité na parlement vraie majorité za biso population bamo bamona ya lobela coûte major ba vivre yango ngala lobi ke toza kotambola toboyi monsieur Malonda piwa monsieur Kabila toboyi trop loi ya milako wana eza ko capariser Congo mais pouvoir de si la rate ce qui est un temps pour toutes choses ce qui tourne ko kitika ba ko tika malo to ko pesa ndela tête to barre bango ba koleka te